Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto bandeko avana kota na mozindo ya mulai ya émission na ngai na koyebisana na ba congolais titre ya émission na ngai ezali bopesa grâce mbizi mbongo te pona lokuta ya identité ya mwana na ye wana yali titre ya émission oyo bopesa grâce mbizi mbongo te ya lokuta na likambo etali identité ya mwana na ye voilà wana yali titre déjà aussi vous comprendre soda ya poto ayekoloba nini alors bandeko balandi bana membre oyo bolingaka soda ya poto to s'abonner vraiment massivement et gratuitement na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Merci na bino surtout oyo bolingaka soda ya poto, merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bozaka nango pona soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila botika na kaka moko l'unique et le seul on a la fierté ya communauté congolaise na mikili ya poto bandeko naza na méchant ba ototindela ngai vidéo grâce mbizi mutaliboma azongi lisusu na lokuta aye lisusu kokosa bino ka ninga mesana kokosa bino yango na ko telemela likambo yo avant ezwa ampleur bandeko nanga ba congolais ya Kinshasa, ba congolais ya Brazzaville, ba congolais ya Luanda, bokabola vidéo oyo, bo partager yango, bandeko na ngai na ko telemela muyibi ya grâce mbizi, bololé, soi-disant influenceuse, soi-disant, que azali boss, azalaka la patrona, azala ba moyen à vivre très bien. Alors, grâce mbizi aote kokosa bino awa po akosa inibisote po nga akosa nengate akosa bino ba oyo bomesana ko kabela ka bango aote kokosa bino dernièrement awa ke mama kufaki na ebité so ezara ya solo ti lelo peto yeba répéter mais vous pesa ki quand même ba mbongo bokabela ke ba mbongo ebele oyo nenga mesana ko lela ba pasi to monaka nenga zo bimisa ba miyoyo ka pona ko luka mbongo tanga zwi mbongo wana ake ko changer voiture et puis amemi moi na ye Rachel na boutique moko ya monene ya luxe asa lié ba course asomile bilamba kitoko makambe belé ba bilamba ya marque yemo ande ko loba yango tanga lo na magasin na bazi bomona vidéo yango alors a s'inventer aza ko tambola na mwana ye partout aza ko lakisa mwana ye po asomile bilamba kitoko ya sika ba komboka ba Louis Vuitton ba komboka ya minene o boyebi ka ndenge bango balingaka. Alors, na moment wana, agina besoin na bisote, agina besoin na binote,
a besoin de moutouté. Asakani na bino, azo konye osaka na bino, si koyo, avandi atali à l'obité, peuple yo, naebi aza tellement fragile, aza tellement sensible, aza tellement naïf, aboyaka na ete kokaba. Aye le susu, koko sabino likambo ya identité ya mwana ye. Mais avant que na muzino ya ko expliquer bino likambo nyonso, na ko yebsana na bandeko bozali kolanda soda ya poto. Biso ba oyo tozali kosunga na bonzambe. Soda na bino ya mikili naza na association JDK Mopao oyo na s'occupera na bana ba orphelin, ba mama veuve, bana biso les enfants de la rue, donc tobenga ba shege, soda ya poto asala nyonso abongisa esika oyo bana wana ba vandaka, ba s'occupera na bango, ba liaka, ba melaka, et puis misusu tokotsa bango ba classe, to futila bango pe ba minerval. Wana ezali efo perso ya soda ya poto ngamoko na soutien ya mututé. Alors ya on a kolela siko epa na bino bosunga soda ya poto pona nini nazolela parce que ba benga ngai na Congo ba inondation iti koleka ndako place na zwela bana bavandaka ezindaki ba télévision ezali na kati mingi baby. Alors na ba bâtiment on a surtout na chaka na salle moko 2 télévisions et puis na ba chambre na chaka télévision moko donc en fait tokolo bata 5 à 6 télévisions et baby na ba mai ba matela na bango baby ba mbete baby ba dry baby ba bilambe belé baby ba sac na tinda bango biloko belé baby yango na yego lele pa na bino bo sunga soda na bino ya mikili na kwa kusunga ba na biso na ba mama veuve o bazali ko souffrir en ces moments o bazali dans les besoins. Alors o azana 5 €, ana 10 €, ana 15 €, 20 €, 30 €, 40 €, pourquoi pas 50 €, même 100 €, ya kusunga soda ya poto benga ngai na WhatsApp na ngai, uniquement appel na WhatsApp 07 53 wana opesa numéro bata France 07 53 62 75 54 libanda ya France donc salika plus 33 7 53 62 75 donc 75 et puis na suka 54 bande ko bosunga bana bino baza kolela télévision za sous-te eloko kolia te maya komeleza te jus te miliki te donc misusu pe ba uti ko benga na bango na ba classe donc naza na besoin vraiment ya soutien na bino to sunga bana biso ouvrons bazali dans les besoins. Alors botika grâce mbizi aluka vina ye aluka ndenge ni ya kosala po mama mwana na ye grâce mbizi akozora bino en otage te. Ba mama oyo bino bolukaka kusunga bosunga soda ya poto bosunga biso ba oyo to na besoin ya kusunga bana oyo bazali bénédiction ya nzambe bana na biso bazali ba innocent bazali ko souffrir na mboka oyo ya souffrance. Alors na ye ko telemela likambo ya grâce mbizi na vana ki musika na olingana boso boyoka nanu mambo grâce mbizi ye moko aye koloba. Donc aye kolelaka ndenge balelaka ya lokuta eloko esalinga pasi alobi ba mama boboti ba mama oyo bobotaka ba mama oyo bozana bana ba mama ozana bana donc en fait ezali manière na bango ya kozwaka facilité ya kokosaka batu baya kolela na ba système mo boye mama bozana bana mais na lingina boyo kana bino moko mamba zoloba bonde tout ça la analyse na commentaire après tolanda na grâce mbizi moyibi bolole ya grâce mbizi allez tolanda ba mama o bana bana ba mama o ba fragile ba mama o bana bana ba mama o bana bana ba mama o bana bana na boina ke sala na ke expliquer problème na nga e ba batu mususu na ba TikTok ya batu mususu non na compte na nga
c'est à l'envers. C'est grâce, il y a quelqu'un qui peut me dire sur les commentaires, grâce, point, Rachel M. Bisi. Nana posa mbongo ebele te. Nana posa ya mbongo ebele te. Non. Nana posa ya mbongo ebele te. Nana posa ka nasa ba course. Nasa ba course et puis na so matin. Nana rendez-vous. Nana rendez-vous. Déjà pour la mukanda ya Rachel. Nazo déjà rendez-vous. Pour na so matin. Nazo déjà rendez-vous pour la mukanda ya mwana. Tout na so matin. Nana posa mbongo ebele te na live. Nana posa kaka ya 300 €. Nasala kaba course na so matin. 300 kaka ba nikolanga. Nana posa te na yete na kuluka mbongo non. Nanika nasala ka mwana na ba course. Nako filmé bino frigo na nga, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Ayibi nga sac. Ça fait 3 jours. Nanika nasala kaka ba course kaka. Nasala mwana kaka ba course. Naso belé terme. Naso déjà rendez-vous. Naso déjà rendez-vous pour la mukanda na ye. 300 € kaka. Maman. Bandeko Bolandi abengi ba mama oyo bazali fragile. Ba mama oyo boyoka lisusu. O va fragile. Boyoki. Ba mama o bana. Ba mama oyo baza fragile. O bana bana, c'est-à-dire ba mona rabino penda ba mama ba bolole ba mona bino ba zo ba bolimbisa ngai parce que muta auto sakana bino ka kala mingi na liwa soki ya lokuta soki ya solo ya mama na ye azuli mbongo asombi voiture alatisi mwana ba bilambaka ya marque ake na magasin munene alatisi bato nyonso ke na sakana na bino na kosi bino po ba bolole na ki na besoin mbongo na changer voiture. Alors kaka même grâce Mbizi la même personne aye na visage mo boye ya mawali susu aye ko yebisa ba mama obuza fragile ba mama obuza na bana bandeko na ngai nayebi ke mingi bakoloba po ba congolais baza bato yo nayebi te basala bango na matière nini nayebi ke mingi ba koloba etali yo na nini eza vie na ye te eza vie na ye susu te ekomi vie ya biso nyonso to kota makambo yo ngana mwana mobali nayebi ke mamba basi ya biloko ya kokota te mais lokola muto kolobela yango te lokola muto telemela yango te bato bazo ya encourager le mal yango na yokota makambo na telemela yango en tout cas grâce Mbizi ozwa eloko te mutu moko te apesa grâce Mbizi mbongo so lingi te babenga okizengi olingi te babenga bolole kende opesa grâce mbongo voilà mutu apesa grâce mbongo azate mutu opesa grâce mbongo azate nayebi ke bato mayele bato bana cerveau o bana bwanya ba comprendre pour ni soler pour tazolo yango parce que ba buzoba oyo soki lelo na kati ya internet na kati ya ba réseaux sociaux ya ba TikTok to vivre lelo buzoba ba rando ezali ba grâce Mbizi oyo ba yo bebisa réseaux sociaux ba bebisi makambo ebele ba ina kindumba na kati ya ba réseaux sociaux. Grâce Mbizi abengaka bébé Rachel bébé star donc bébé star tilelo nana zo mukanda te yango akekotsa ba document ba komelie akende kosala ba démarche ya bébé naye Rachel ou azwa mukanda donc là qui déclaré par un français donc azwa mukanda sûrement français. Alors ba papier au grâce Mbizi au laksabino wana obo mona wana ba papier au laksawana ezali ba papier ya demande ya première demande ya carte d'identité française. C'est la première demande. Alors, nous avons rappelé à les Congolais, peut-être les karaté, dans la préfecture. Toute demande, bien, toute première demande. Donc, première demande, il y a titre de séjour ou il y a carte d'identité française. Et ça différent. Nous avons une carte d'identité française pour la première fois.
On a moins de 14 ans. Carte d'identité est gratuite. Na répété les choses au cas où vous comprenez bien. Na le bon malembe. Mutu nyonso oyo azali kosenga pour la première fois carte d'identité française. Ce qui moi nanaye azana moins de 14 ans. La carte d'identité est délivrée gratuitement. Ezali ofele. Est-ce que boyo kinga? Carte d'identité ezali ofele. Alors, bomoni grâce mbizi ayewana alobi a joué rendez-vous pour na mwana naye pour na carte d'identité. A Sengibino combien? 300 €. 300 €, ezalo kuta. Ezalo kuta. Même passeport ya Pamba awa na France et comme à 300 €, c'est impossible. Passeport français ezana prix wanate. Passeport français, il y a moins de mouké, il y a moins de mouké bolandanga bien, il y a moins de 17 ans, entre 15 et 17 ans. Passeport français, so oyena photo na yo, ezana montant ya 42 €. Mais il faut y avoir une photo moko professionnelle. Au bas salon, on a professionnel. 42 €, passeport, il y a moins na oyo, aza mineur entre 15 ans et 17 ans. Adulte mukolo, le rôle à bisoboye, passeport, ils ont 85 €. 85 à 86 €. Passeport, il y a mukolo. Alors, moi, nous avons moins de 14 ans pour un passeport. Ceux qui ont une photo, en fout à 17 €. Dans le bien pour un passeport, en fout à 17 €. Mbala liboso, ça la demande de passeport, ils ont pris à 17 €. Si vous avez une photo, vous avez sur place, ça la moi, on a une photo sur place, na guichet, mais en fout à 20 €. Bandego, si vous comprendre. Donc, moi, grâce à Mbizi, Rachel va déclarer qu'il y a un français, donc ils ont mérité carte d'identité française, selon Ndenge et Salamelaki, ceux qui na tribunal, pour déclarer bébé, donc bébé Rachel, pour apporter Mukanda na grâce Mbizi. Alors, grâce Mbizi, pour na rappel Nabino, qui le loisir na Mukanda il y a 1 an. Grâce Mbizi, ti lelo, alors na mukanda 1 an. Bon, on a eu fier à cela quand on a voiture, la tenue voiture, on a eu tout, on a permis. Grâce Mbizi, on a permis. Bah, quand il y a plus de 5 à 6 fois sans permis, il y a un ça la menace, il y a un boto la mukanda pour essayer de rater, à ça rater. Alors, grâce Mbizi, a eu la lobby, bah, sungaye na 300 €. Nana eu sabino bandego bolandanga isolé à poto. L'esprit a bien. Naza nanga jalouté. Naza pe jalouté pour na moni et loko na roza la jalouté pour na grâce Mbizi bata maboma mitu sala raté. Ngai pour na ngai aki luka musala, soit a besoin de 300 € pour nous sunga makamba identité ya mwana ye aki luka musala. Abanda lelo ko luka musala atika kotunisa bantu na ba réseaux sociaux. Atika kolela na ba réseaux sociaux et na lingi kutubuna mona kanyo tete na lingi bandeko na ngai. Please pardon, na lingi kutu na mona kanyo te pona nyangala kata oyo grâce Mbizi. A nyoko libino, azo continue ko nyoko la bino et puis azo yasu na lokuta lelo. Ayeka na mutu moko ya mawa, swabala, ayelo comme tanga lela, moi oh mutala na zana besoin kana sala ba course, ba yiba kinga sac, ba yiba ki sac, so ba yiba ki au sac. Et nous ça la déclaration na mbila. Ceux qui ba yiba ki au sac, et nous ça la déclaration na mbila. Ça arrive à tout le monde. Et arrivé quand on a été mbali bossé et quoi la yote. Alors, n'a pas le beloko mususu. Ce qui frigo na ezali na bilo roliate. Pas les gars le ça fait 3 jours, ce qui 2 ou 3 jours, frigo na bilo roté. A ken rolé la assistance sociale. Pour y a le brasa boss, asa star. A ken rolé la ndenge batino surtout ba na ba situation moko précaire, ba situation moko difficile, ba ken rolé la assistance sociale. Donc beaucoup conseiller grâce Mbizi a ken rolé la assistance sociale, ba toni c'est la frigo.
soit dans la biloque reliate. Alors, normalement, bébé Rachel azali bébé star. Bébé star a la ranzalate. Bébé star a causé 300 € pour la identité naïe, carte d'identité naïe. Donc, grâce à une mise à jour, au Sabino du Soussou. Mukanda et l'équipe, Mukanda ya bébé Rachel et l'équipe même pas 20 €. Je vous rappelle, Mukanda ya bébé Rachel et l'équipe même pas 20 €. Donc, tout le monde a 20 € dans sens nini. Ce qui a sali demande, il y a passeport français, passeport rouge, et que soit 17 €, soit dans la photo, soit dans la photo T, et bima 20 € parce que ça les photos na guichet sur place. Alors, ce que ça pour la carte d'identité française, c'est Ophélie. Boyoki nga bien? Est-ce que Boyoki souda ya poto bien? Na lobi na bino ezali Ophélie, carte d'identité française. Il y a moins de 14 ans, il y a moins de 14 ans, c'est gratuit. Quand c'est la première fois. Quand c'est la première fois, c'est gratuit. Je suis mieux placé pour nous expliquer Bino Yango, pour nous expliquer Bino, parce que je n'ai pas besoin de mentir et je n'ai aucun intérêt. D'ailleurs, vous allez jaloux. D'ailleurs, on l'a makambo. Pour les Congolais, vous êtes jaloux. Pour moi, je m'en fous. Ce qui moi, mukanda, c'est un problème naïe. Mais na ba image au ba pesa kabiso, au ba relaxa biso que baza ba influenceuse, au ba gagner la vie na ba très bien, au yo baza na voiture kitoko, ananda kwa munene, aza bébé Rachel, aza bébé star, yemo azali boss, aza patronne, aza donc on a besoin et ailleurs au lela na ba réseaux sociaux te, ba lukela 300 €. Bande ko na ngai na lingi na mona muté, na lobi na bino na en tout cas bozonga mabe peut-être. Mais non le clairement avec beaucoup de colère. Na lingi na mona muto pe sa grâce mise 1 centime T. 1 centime T botika ye. A uti ko sala bino cinéma awa. Mbongo na zwaki akego bongisa mwa voiture na ye. Akego latsa mwana ba bilamba cher. Alors, ayeba kite ke bako rappeler bako benga ye pour na identité ya mwana ye. Abombaki 300 € te. Eza lokuta ana besoin de 300 € te, ana besoin ya mbongo. Atika ko yakulela bino na réseaux sociaux bo pesa ye elokote bo pesa ye elokote bo tikaye aluka na ndenge na ye na lobi na bino lisusu bandeko na ngai ezali kamu na jalousie et ali kambu na moteur mabete ezali ka que voilà on en a marre ya ba comportement oyo on en a marre ya komona batu bazo saka na biso na bakata ba réseaux sociaux bazo ya kobima lokola batu mo be babonga na vie batu mo be basi bazwa l'équipe va tenir sur la mokili, mais bazouaka ko lelaka, c'est la bombe cagnotte. Il y aura pas de cagnotte. Nava. Jamais de la vie, il y aura pas de cagnotte. S'il vous plaît, pas de cagnotte pour na nyangala kata ya boye, pour na bolole ya boye. Bébé Rachel, la star, soko akufanzala. Pour les alokuta. Bayibi sac, mon colonini. Et même sur Bayibi sac, c'est quoi le problème? Rapport Niniza, Namakamutali, Mikanda ya Moanaye. Et c'est Makama Mikanda ya Banabino, Bandekonanga, na tout le monde la question. Bon, peut sans réponse. Makama Mikanda ya Banabino. T'as beaucoup de ça, on bolila na réseaux sociaux. Boya ko luka soda poto. Est-ce que bosenga raba cagnotte? Est-ce que bolila mbongo? Bobunda rabino moko. Nana vient na moko boye auti ko sala maka mikanda na ye basenga ki ye 280 € pour na timbre mais on est d'accord pour na titre de séjour 280 € pour na timbre abundi ye moko est-ce boyo ki ye ko les réseaux sociaux boyo ki aza ko sala asenga cagnotte non donc mutu na vie na ye et surtout que bango ba grâce mbizi ba ya obima lokola batu mo bana mapeka batu mo ba si ba bonga na vie batu mo baza ko humilier baninga baza ko ya ba image mo boye batu bonga te baza batu ya pasi la preuve ane que boko mona a olela ka 300 € malobaki voiture na yeza 30 000 €. Bon ce que mutu alobaki voiture na yeza 30 000 € ayo le 300 €. Bozi pe ba cagnotte ba poche bo fongoli bo idée te non pas cette fois-ci mbalo rolekate et kolekate a kozwa elokote grâce mbizi soldat ya potonga mno telemela yo ozwe elokote le ba bolole o ka bo message ko kosa ba pas le peso quelque chose o kozwe elokote ce ka ndingo fongoli batu mayele ndingo fongoli batu misu ndingo batu comprendre yo ndingo za muyibi
na yebite soki muto ausunga yo muyibi bambongo zo que ça ma belle libelle mo munene moko mukie ozi munoko no so salisi munoko comme lokola jambon ya et comme lokola sani oyo mama Didi mabolongo yinda oyo mwasi avie boke ya boke chuwa yambo asala mikate na ye nyonso munoko comme lokola nyonso na ka pona ni batonga eleki elongi comme lokola mutana 65 ans nyonso pona nini moté ya mabe leki lo coûter leki bozo lia ba mbongo na ba réseaux sociaux ba mbongo bo lia ba mbongo ya mabe yango sala bino ba retour yango sala bino wana donc bande ko nanga je viens encore vous le dire que muto pe sa grâce mbizi et lokoté muto pe sa grâce mbizi et lokoté akende koluka musala azana mukanda ya 1 an grâce mbizi ana mukanda ya 1 an elle a encore le temps le droit d'aller chercher du travail. Donc, si vous avez besoin de 300 €, vous avez besoin de commentaires, voilà, qui ne vous sala. Oh, bah, yébi grâce mbizi, baza tout autour de grâce mbizi, vous avez à qui ne vous sala, bah, soutien et sili. À ceux qui soutient pour na, soi-disant, maman Koufaki, bah, tu vois, mawa, bah, ça y est, bah, cagnotte, les locaux, à comment guerre na batouana, à comment on manquait respect na batouana, bah, comment on finit na batouana, bah, rando. Donc, ton lingui, les sous-soutés, bah, y'a sous, copé, c'est sous quelque chose, y'a sous, sakana biso, y'a sous, humilier, communauté. Ça suffit. Donc, grâce mbizi, on joue l'autre côté. Frigo na yo, fongola frigo na yo, mais ça n'a pas bien frigo américain. On le dit na frigo américain. Teka frigo na yo, teka yango somba ya mukie. Bato ma boma. Teka frigidaire na yo, ya américain. Ils ont ceux qui 2300, 2800. Teka yango ata 2000 €. On soit 300 €, ok, ça va démarcher à identité à moi na yo. Moutali boma mouyibi lo kuta. Depuis quand yo mona mukanda il y a 300 €. Carte d'identité française, il y a 300 €. Depuis quand? Nabilo batbo landa yebo yokaye. Ça suffit à kozwa côté. Grâce mbizo yokanga, ozwa côté. Ato leli ndenge. Le baka ba bololé na yo, o ba bololé, o yo bengi maman fragile. Oba mama ba bota bana bazali me ba opesa yo te oza muyibi oza ndoki nako ibisa yo vérité nako ibisa yo na kati ya communauté muto opesa ye loko zate venez en moi so boniko sunga oyo sunga soda ya poto wana bana oba olela na Congo Kinshasa bana ba olela pasi botika grâce mbizi mwana yazali bébé star akozanga loko te papa a déclaré kaye alukela 300 €. Bake nous sommes comme mikanda na bango. Comment vous sabino tout le temps boy? Comment vous sakana na bino tout le temps dans les réseaux sociaux boy? Bon la mukolonie bande ko na basi ba mama. Au moins pe mama musopi avant de soki na soki na mboka nini kuna soki ba mboka mo reculer ana souffrance na ye au moins pe pas asali western ya 300. Et boy ba bolole ba mama na ngai. Vous avez kizengi. Nalobi na yo oa kopesa grâce mbizi aza kizengi vrai bololé oa kopesa grâce mbizi quelque chose aza kizengi vrai bololé et puis soki na yebi kombo na yo na ko yela yo na ba réseaux sociaux nto sakana bino ko sabino asakana bino wa pendant ce qui 1 mois qui le bobi place bakunda mama na été bon ce que le bolingo ba so ma mikanda moi na ye boyebi la camp sur juste 300 € aya so ko sabino. Donc, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de soutien, il n'y aura rien du tout grâce à Mbizi. Kende komi tika, soki wapi, soki komi boaka, soki wapi na métro, soki komi boma, soki wapi, soki kende kosa, oyo sala, tu auras rien. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que moi, je vais te banane. Boniko? C'est quoi ça? Moi, je vais te banane. Yo mi benga boss, ngana boss, oyo na voiture na yo garé voiture kiti, je sais pas ngana boss, tala bébé Rachel, wana bébé star avant ngata. Bon ce qu'on joue la sous bébé Rachel. Mais attends. Tu te prends pour qui? Tu te fous de qui? Mais c'est quoi ça? Mais moi je comprends pas. Oh, ils ont communauté de nini. Bon moi na bébé moi tu vois ba bolé mo ba yebi ba ni pe ko critiquer nga, ba ni pe ko finga nga pour na hôtel la grâce mbizi. Dans la communauté donc 90% est illettré. 90% est illettré. 80% est maman illettré. Ma maman idiotie parce que vous avez comprendre. Or ce que tel médicament se disent dans ma kamba boye. Alors putain le soir pour la deuxième fois. Je pense que à Kotika
bango bazé belé ba otika ba ko bebisa communauté na ba rando ya salité bon mon aga grâce business aga bon na monaka ne wana pona bon na ba télévision na ba boko moni en vrai en live boyoka somo ya mon ba na mibalité mo yo va na mibalité parce que mibalité ba comprendre ba nzoto ko va na ngote parce que ko sarabino tu ngai boye ngai pasi ngai grâce business la pasi Ateka voiture na ye, peut 30 000 euros. Ateka voiture na ye, ateka frigidaire na ye, ça 2300 euros. Ateka bijou ya bébé Rachel la star. Ateka bijou na ye, a loukele 300 euros. A ça ma identité. Identité à 300 euros na France, c'est ça raté. Identité à moins de, na lobi na la répétition, moins de, moins de 14 ans. L'identité première demande, c'est gratuit. Donc, il y a grâce na moni ba papier na ye, il y a l'accepté ba papier na ye. Donc, ba papier na ye ezali première demande. Première demande. Yango. Première demande. Yango. Nana posa chapo na mukanda ya Rachel na jeu déjà mon pona soma terme na jeu déjà mon nouveau pona mukanda ya mwana fona soma terme nana ya biso problème ni ba congolais boy bisangai ya biso problème nini ce qui a joué rendez-vous ya mwana za ye bébé star ya biso problème nini. Ya biso problème eza wapi bandeko na ngai ba congolais bolimbisa ngai ya biso problème eza wapi mwana za ye abunda na mwana ye ba mama ebele botondi awa na mokili oyo na kata France na bamboka nyonso bovandi boyebisanga nani ayedaka bino na ba réseaux sociaux so bokemaka mikanda ya bana bino nani ayedaka bino moto ayedaka bino aza te eza nini po bozaka na ba réseaux sociaux te po bayebi bino te eza nini eza parce que bozana dignité na bino bona respect na bino mutu akolia na motoki na ye boyoki noluka na ndenge na bino po bosala pe oya bino vie mais siko ba grâce mbi siko bazwa siko na ba réseaux sociaux oya benga matalana bazwa siko explique m'as-tu vu ngai na rouler na voiture ya 30 000 euros na andeko ko luka a rouler na jeep ya 60 000 euros na kokité quand moi mbonga soki oya lokuta maman na ye liwa maman na ye yango ngi somba voiture wana somba ka changer voiture na ye ale asali ba achat ba course belé ba chercher pour na moi na ye lelo azo la passe oh na kana besoin kaka na sengi na nge belete na ligi na go sengi belete na 5 300 euros na saka ba course parce que nzala grâce yozo lela nzala matalana ya salité ba mumimo boya balabala en tout cas bino na ebite vraiment bolimbisa ngai méchant on a nango j'ai jamais vu ça au moins nous bolole mo boy pe ka o grâce mbizi na tinela kilo 100 na tinela kilo 50 mais comment vous pouvez encourager les mal comme ça na lobino grâce mbizi sur une vidéo oyo ki omoni ngamu nazo bana yo il y aura pas de soutien bundana na mwana na yo ndenge o misana ko bundana aza mwana star bébé star ki oteka ba bijou na ye tala bon pesa kanda franchement pesa kanda kende ko teka ba bijou ya mwana yo kende ko teka ba bijou ya mwana yo teka ba bijou ya mwana yo comme ça on sombele loko yo lingi yo bonsele so ma carte d'identité na ye depuis quand on a carte d'identité ya mineur ya moins de 14 ans ils la payant depuis quand ils la payante en France depuis quand c'est gratuit et surtout quand c'est la première demande. C'est la première demande. Toute première demande en France, il y a carte d'identité, il y a moins de 14 ans et ça au fêlé. Même Mukolo pesa au fêlé. Identité française, il y a l'Imbali Bosso, sur le salaire Mbali Bosso, et ça au fêlé. Vous avez quoi ça banani? L'oko ça banani. Il y a l'oko ça banani. Abiso to sa na kati makamwa pe makamwa ngi zala ko kosa bana ko sa ba bolole o misa ko sa ba bolole o misa ko sa
au bazar sous bamoni comme bengi ba maman fragile bengi ba maman fragile ba maman boboto o no se bana bana ba kitisa motema ba ya kusunga yo te cette fois-ci elekate luka solution mususu ene oteka nzoto ene luka musala teka ba bijou ya bébé Rachel la star teka ba bijou na ye teka voiture teka frigidaire na yo teka ba biloko no kumisaka ya cher na kata ndako teka yango so lingi 300 €. Avec les Congolais, aux mbongo te, aux eloko te, mbongo ezate 300 €, ezate, aux alapete. Bani on a na soukiawa, na méchant, on peut savoir mbote te, en tout cas bolimbi sangai, na linginde, to respecter maloba, bo respecter makam na uti koloba. Bon, mais quand on a un peu de temps, on a fait biso, parce que nous on voit ce qui se passe. Toute personne a lingi matalana a lingi kola kisaka ya bonga za botika ya miluka vine yi moko pa bonga aya ko sabinoté. Voilà, donc grâce Mbizi va chercher du travail ou alors va vendre ton corps ou alors vend le frigidaire ou le salon que tu as chez toi à la maison, vends-le. Au luka 300 €, 300 € ezaté. Nava jamais. Voilà, na banzo kingai boyende zalaka. Ba maman boyokinga, ba papa boyokinga, communauté congolaise boyokinga. Pas de soutien na grâce Mbizi cette fois-ci. Akende luka musala, akende luka vinaye, akende luka oya musala. Nous on n'a pas le temps ya ko nikitisa chaque fois ya kosunga batama boma ba bololé. Bololé. Allez, bon, on commence la prochaine émission. Ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.